MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Certainement vous allez très bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. La mifa na elisusuka na cadre au dénoncer de l'élo ba émission plus na osel aux aka en caractère à dénoncer ma bio zolo dans la communauté. Na hauteur lobela bandeko na biso ba blogueur to pe ba youtuber awa oyo ba ko arnaquer batu. Ba ele sujet ba fouti mbongo mais aligna la susu moto wana pourtant moto aye vers yo et puis a fouti na place yo aider au komi susu ko sale chantage. Quelle méchanceté. Famille John Chibangu ba benga général John Chibangu Bazana passe na motema. Et quelle méchanceté. Pendant que leur frère a souffert na boloko et yana bat bazo liambongo na kombo ya John Chibangu. Na ndenge nene retourna ngai. Bato belé oyo balingara Chibangu puisque c'est un homme de bien. Bato belé oyo asunga pe asungara parce que c'est un homme qui vraiment qui aime aider les gens. Koyoka sango ke azana boloko sele bango passi. Et du coup ezana bato ba profiter na yango pour na contacter to pe ko benga bato ko senga bango ba mbongo. Que nous avons autant pour la Chibangu, photo zone, ça va être ça là, je sais pas, mais nous avons besoin de pas zone gabasa là, et du coup, batopé bazo pesa, et ben on bazo relier bambongo wana. Un certain Eric, bah ebisingai allait à plus de 15 000 $, parce qu'après, bah feedback et zozonga, bande one bazo kabasango wana, banane bazo kabasango wana, ezo ça passer. Et là c'est son petit frère Joe, j'étais sali Joe. Et bazana pasi abenga albino grande dame oza moto bat balandaka sala message oyo etambole par epanzana bato bolingaka général soki baye bayebi so contribuer to tina mbongo mpona général azongisi bo asali bo ekopesa te famille na ye bazangi mbongo te po basunga ndeko na bango to so basombele lipa to basala soki démarche songolo pakala bo pesa mbongo te donc soko yebi ke yo contribuer ki to pe ba opesa ki mbongo mpona général so pe mpona nini soki mpona nini yeba ki bale yo mbongo eza mambo ya lokuta donc eza motema mabe oto so dénoncer na communauté. Alors pona bato peut-être ba okamo mais Chibangu ba no contribuer sous mbongo na ndenge nini ye mutu mabe ndenge sango panzani mokimo ke non c'est un tueur c'est là. Non, bato bo panza Chibangu sango za boyebi ete. Bato ba yebi Chibangu ba yebi ke Chibangu c'est un homme de bien. Asala mutu mabete, akosa pe mutu mabete. Wana ba évangile ba perolo wara. Akoti bato na moto, ba M23. Musa na bango yango désinformer information. Et Chibangu c'est un homme qui aime aider les gens. Asunga ba orfela sunga ba veuve. Bato ba yebi wa mulumba. Papa na Félix, tant azalara de son vivant, bato ba ono ke tonde la yona lupango. Tala batu na libanda tina kati bazoya na badoléance c'est comme John Chibangu na parcelle na ye c'est comme ça que les gens banda wa rotondaka nga mwana minerva la mbongo ezate ngai mobala kufaki ngai musale ezate ngai ceci ngai cela asunga ka batu déjà nature na ye nature mutu ba changera te mutu soit mabe soit za malamu malamu c'est un homme qui aime aider les gens et yango moni batu oyo bayoka ki sango wana bazaki insensible ete tant bazoyoka to pe bazobenga bango ke no il faut bo contribuer il faut bo sunga to bo sala pour na général et du coup ba opesa bambongo po ba ebike c'est une bonne personne bo pesa su bambongo te bambongo na bino wana bato bazosenga ngo bazolia yango bazo mbongo na bakoko na komba bandeko na ye baolia mbongo na komba bana na ye musoka benyo no ngana za mwana général tala mususu te ngana za ndeko na ye bazami yibi nde elo zo boma communauté o motema mabe et lelo oyo soka bimboloko bato wana azuba preuve ya ba mambo basali état militaire dites-moi et soka siliki batie ba maboko bo panza sango no mutu wana ndoki to motema mabe to azaboy quelle méchanceté. Et à ma amie les a passé. Na olobara na bato balinga général prier pour lui. Et so boko sungaye pendant ces moments de difficulté bo sambela ponaye. Nzamba za juste. Il est innocent et il va sortir. Soki o bazolo bana kombo neza mamba solo akufila na boloko. Parce que Félix a peso batin, muto alinga bomayo
asala coup d'état otiki et te eza Dieu merci ayebi ke nyonso elobamaki na komba cibango ya mamba lokuta mais nzambe azali nzambe akosisa to pa akokata makambo oyo John va sortir de tout ce que je vous demanderai priez intercéder pour le général Dieu est juste aobima ba information ya ba pero luara koya olave batu brain ba M23 kokosa makambo kangena kosala kotrake batu pona koboma bango akosa batu keno John aya kotrake ye mais pero ngano to bando sololaka komo betena le solote ke chibango traka yo tango zalaka na soki na Zambie soki wapi ti après tango yo ya potondo blokanga parce que na bando peso conseil obetelanga ten chibango aya kotrake yo tellement vous voulez vous faire de l'argent nandinga mabe en salissant batu misusu bo futa parce que nzamba za juste boli ko liambo nandinga mabe l'argent sale boye ba ke bien malaki e futa ate et évangile wana batu balati yango chibango mutu mabe aya ko traquer batu aboma bango combien de gens ba komela ba bêtises na ba commentaire ozokotela mobomi ozokotela mutu boye mutu akena ko traquer batu bino bozala ba témoin to bozala yon place no traquer batu abomela bango so aza mutu mabe bato nyonso bazo contribuer pona ko basunga endenga za na boloko s'il était une mauvaise personne bato ba nga basalango ba basalango te c'est ça mais on bato bosala ba campagne pona o terner ba image to ba réputation ya bato boye ba ke nyonso to sala na mokila bato futa maraka anase Bible zol ba une bonne réputation faut mettre les bons parfums et réputation ça est malasi hein et kendara avant même moto akoma avant même bon la personne réputation malasi c'est commis c'est comme ça avec la réputation au panda moto sanga mabe ozo bate ozo baby c'est la vie ozo bomé la vie mais reste manzamba za juste c'est ça et bandeko na banda koloba na vidéo mona uta ko sala awa musalo to sala on pona sunga communauté to pona ko aider bayike OK personnellement pour na sala ba émission déjà à dénoncer to ko sunga mutu par rapport à likamusongo lo parala na senga mbongote récemment lancé qui appelle pour na bandi tout bel basala ba business marketing machin publicité pour lo on a yo et appelle moi tout ça là ma solo prix évangélique voilà c'est tout à fait normal on a besoin de publicité parce que yo pour le sala mbongo il faut foutre ngai faut boya bilora au fele kongola lingi au fele mingi et pourtant même bible les opekisa kusala samdum sala mpunda c'est un péché et ana ndeko moko ya mwasi ba escroquera ya lupango mbongo ya lupango 10 000 euros abetela na passe na motema na ba été awa kombone kimingai na sayela ya vidéo il y a plus ou moins 10 minutes na senga ya 200 euros parce que non maman désolé na mbongo na te na sala déjà émission na youtubeur mon a pesa ki mbongo lo bana lukelo ka peut-être moi coca na monter na émission, il y a pas de souci. Na sala émission na senga yombo ngona vous savez pourquoi pour na baike après nga osala émission bazong c'est mbongo et bazongi c'est la mbongo na après ça ngata 1000 euros te après ngata 500 euros te na 10 000 bazongi c'est là après ça ngata bien que c'est grâce à mon émission bien que kabela nga coca après avoir fait cette vidéo et puis ça maman na fin du mois qui paye na yeleki on peut se un petit remède à ta coca et na pesa ke ba coordonnate na ya on a kin parce que na mission na orphelinat na sunga bana ya ba orphelin voilà c'est ça mais sinon eza pona osunga batu to osunga batu hein na pexi mutu kosenga mbongo te ya mosala so moni que il faut ba peso mbongo na oyo zo sala eza karayo mais ngana episa batu ke non c'est ça c'est que nous faisons moi personnellement et ça façon na ya remonter la makambo j'aime plus créer des relations pour na que relation ko pesa nga plus que mbongo ah oui relation ba créer ba soigner pour ba batelaka nanzela relation ko mbongo nanzela relation ko musala nanzela relation oko so contact o ebongise le vie et ngana linga plus na bongisa relation na soigner relation na zala bien na batu en fait c'est ça partagez cette vidéo que Dieu vous bénisse je crois on a besoin de loba yangwana à moi na bossa likambo sinon merci au revoir bye bye.
na mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba pete toze po passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu. Même na domaine ya sorcellerie nationale, atanga oyo ya international, papa na yo kisangwa banzamba mokili yo, mopota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage a lokola yo, kanyangwa koka nino ya wanzambe, unima somo ya ekusu konanga, okufose kwa kwe uzali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitanase, olata nzoto po yo bikisanga, okitanase pozwe sikananga, ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, likolo evangelo na yo yawe, mabele nyotelo na yo, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe mokote lokola yo. Nzambe na ngoya olatike mo vanzi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible, aliwana yo tokomine la santu, lise kwana yo tokomine balongi. Nzambe na ngoya olatike mo vanzi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo ntongo pe popa. Nzambe na ngoya olatike mo vanzi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo ntongo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolianga lolenga lingi, mes peurs sont na se métamorphosé, osimingo sangwe maladie na miso, olengo bebi naza toxiqué grâce à lui.
batine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo basekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais soki bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo jésus de Nazareth.